Congo Esengo TV. Voilà, bandeko ba bolingo ba congolais de partout, nga wabino bo bengi manseba bo bengi muyomba ngwashina bino pe noko Clovis na ye lisusu na pesi bino tout d'abord mbote bandeko. Bandeko na lombango nazali kokende kopesa un grand merci na babone na biso ya Congo Esengo TV. En tout cas bandeko merci ndenge ozali outi ko s'abonner pe na yo ndeko oyo oko s'abonner tout à l'heure topesi yo mbote mingi pe un grand merci ndeko. Na yango nazali kokende lombango kopesa bino ba information po nga naza muyomba, naza ngwashi, naza manseba, naza noko ya Congo démocratique du Congo, na pusani lisusu liboso na mino po na kopesa bino ba information na lingala brute bandeko. Yango na lombango nazali kokende kotalisa bino ete na mokolo à dimanche le 7 juin, justice congolaise na nzela ya noko na biso mobali atembe procureur général officier du ministère public noko na ngai magistrat na kombo ya Kisula Betika Yeye Adla Aouta qui ko saisir ba autorité libanaise bandeko makambo eza ekop nango banoko nanga ba ya partie civile na procès ya 100 jours balobaki ke procès oyo ezali dynamique bandeko noko nanga Vital Kamerhe bakisaki ezali pièce par pièce. Pièce contre pièce. Mais noko nanga côté ya partie civile à lobby procès eza dynamique. Yango bandeko botala dynamisme ngo denge komi botala dynamisme oyo noko na biso ya partie civile nenga lobaki place ememi biso batindi na ba autorité libanaise na tina ya ko lancer mandat d'arrêt international bandeko contre bana mibale ya noko nanga Jamal na kombo ya Jamal et puis mususu kombo ya Jamal Hussein na kuna na mboka Liban po batinda bango biso na Congo démocratique tozande na besoin na bango bandeko yango na batindiri bango a mandat d'arrêt international bandeko. Pelisusu nazali kotalisa na ba Congolais de partout était ministre de la communication et des médias monsieur David Jolino Diwampovesa Makelele akufi na yete bandeko azali bobele na bomoi. Ministre na biso ya communication pe média akufi te bandeko naza ko préciser akufi te aza na bomoi. Kasi na kotalisa bino ete mutu oyo akufi azali nde petit frère na ye, mais petit frère na yango pe asalaka aza comme parsec na ye na ministère ya communication pe média kombo na ye John Kiuvu Makelele bandeko nde yango wana ezalaki ba précision na pesaki bino pona ministre na biso ya communication pe média. Alors bandeko bolanda ngai venant na mboke binyonso ngai noko na bino Clovis ngama seba ngamuyomba ya Congo démocratique bandeko na munoka mboka ya ba Moïse Katumbi pe na munoka mboka banoko na ngai VK balobi umoja ni nguvu.
umoja ni nguvu bandeko. Yango nga na pousa ni liboso na bino pona kotombo la conscience collective bandeko. Kotombo la conscience collective na Congo démocratique. Pe bandeko baza libanda ya Congo démocratique. Tozala na bomoko, tozala na conscience collective. Tolinga mboka na biso bandeko. Na kosepela mingi soki na mokola lobby Congolais de partout azali na conscience po na mboka na ye kende liboso bandeko. Na yango nazali kokende na lombango na kotalisa bino moko boyebi procès ya 100 jours ndenge parti civile baki ezali dynamique bolanda ki pe na bokebi tango madame Amida Chatu, madame Kamere tango alekana ki ko répondre na mituna batuna ki epe parmi ba mituna batuna ki epe mituna concernant madame Marie-José Mengi bandeko. Nde yango wana nini procureur amonaki ke na ba compte na ba mouvement esalamaki na ba compte na ezalaki ba mouvement moko ya ba mbongo ebele yango bazalaki na bosenga na ye pona ete tuna epe mituna bandeko. Na yango mokola samedi le 6 juin selon maître Koko Kayudi bandeko, avocat ya de la République, tribunal ezalaki koluka madame Marie-José Mengi po asalaki ba versement ebele ya ba montant ebele makasi bandeko na compte ya madame Amida Chatu, madame Kamere bandeko bino mo boyebi nde madame bande na yali kotali sabino pe ke madame Marie-José Mengi azali propriétaire ya espace ngindu na échanger ya limité bandeko wana ezali kaka po boyeba aki justice congolaise a affaire bandeko bolanda ngana bokebi nyonso toyebi ete na 4e journée ya procès ya 100 jours bandeko parmi ba question batuna yi Amida na partie civile ezalaki concernant madame Marie-José Mengi bandeko. Alors Amida lobaki ete azali simple collaboratrice na ye et na yango samedi le 6 juin procureur général a lancé avis de recherche contre madame Marie-José Mengi bandeko. Alors tant balancé mais avis de recherche wana ezalaki kaka mokolo ya samedi le 6 bandeko kolala kolamuka boum boum tomona kaka bandeko en tout cas elobi nango banoko nanga ba ivoirien pa na ebisi bino bandeko na mokolo ya lendi tomona kaka Marie-José Mengi madame bolimbisi madame Marie-José Mengi a se présenté na avocat na ye na kombo ya Francis Kalombo. Alors a se présenté na parquet à l'équipe na audience pendant 6 heures binomo boyebi mikolo ne ka ezala ne koma soyi ba monioka na moi suspect ba monike moyen batika yo keneza te po makambo eza un peu moi mbilinga mukamate na mbala moko mukamate mukotisaka na makala na mbala moko yango na bandeko makambo oyo na okene musika te bino moko bolanda na image ndenge ba mukamate madame Marie-José Mengi ba mukamate ye ba mukendaka na ye botala na ba image bongo na kozongela bino juste après bandeko.
Des fois, on a librement, qui librement, fait à craindre. Notre client a répondu librement parce qu'elle a appris à travers la presse qu'il y avait un mandat de recherche contre elle et s'est présentée librement. Là, nous sommes en train de faire certains devoirs que le parquet a requis. Donc, on fait une descente et puis on verra la suite. Elle est en liberté, justement? Non. Elle est en détention pour l'instant. Dispersez-vous. Merci Nandenge, vous allez toujours brancher. Bandeko binomo bolandi ba image ndenge et la kisi manyo surtout na polele madame Marie-Josée Mengi mukamate mukendaka na prison centrale ya Makala bandeko yango bandeko ndenge na lobaka toujours na munoka mboka ya noko nanga Moïse Katumbi pe na noko nanga Veka balobi umoja ni nguvu. Umoja ni nguvu. Yango de Congolais de partout, il faut ne tolande la justice na biso, tozala na conscience moko, tolande la justice na biso, basala nde masolo yo na ndenge elongo bani, ndenge balobi ke justice yo procès au fait à la dynamique. Autrement dit, pièce par pièce. Autrement dit, preuve matérielle. Donc, bakende dango, ndengwana penande, biso ba Congolais Togo, mona ki effectivement, mboke zali kokenene na nzela malamu. Alors, bandeko, nazali kokenela lombangu, kopesa, bandeko, bandeko ya, abonné na biso ya Congo Esengo TV, nazali kokene kopesa, bino mbote pe na, spécial dédicace na biso et qui na les couples le plus licide à London. Les couples de bienvenue Mangwata na Anissa Baote. Bongo les couples le plus mbinga de London et keingo na le couple papa Teddy Mbela na mama Bebe Mbele na totali peto zongi toyekotala na ekiri la plus respectée na London. Ezali ekiri Mama Lokumu avec la présidente Olga Mbouyiba Splendeur. Ya yo angwana spécial dédicace na yo maman. Et puis na bosanité soki na kei na Bruxelles. Na Bruxelles, je salue bien, je salue bongo la fille la plus exemplaire à Bruxelles. Ezali Sandra Somao, la fille la plus exemplaire à Bruxelles. Na pesio mbote, nga noko na yo, nga maseba na yo, nga muyomba na yo, Clovis. Na pesio mbote, Sandra Somao, na kata Bruxelles. Mbote na yo, tozongi na Manchester. Tozali na Dodon Pongo, partenaire privé, partenaire spécial, partenaire officiel, Dodon Pongo. Na bosani pete, noko na nga ya lelo petit lobby, noko na nga ya kati, merveille Kenzo. Na petite sœur na ye, Saint-Iche Marie, na kata Bakine. Ah, ya bino yangwana, spécial dédicace na bino yangwana. Na bosani pete, Marina Manga, merci mingi na
na ba suggestion na yo, merci pour na ba conseil na yo Merina, na bosanité na kata Manchester, la fille la plus stylée na Manchester, tozali bongo na la Brenda Mobiala, la Pamba, la fille la plus stylée na Manchester. Spécial dédicace na eux angwana na nde pona lelo pe pona édition oyo bandeko to suki wana ngai noko na bino noko ya Congo République démocratique du Congo Manseba pe muyomba na bino na pesi bino mbote pe na lobi ciao.